comme un problème pour na kata qui na classe na déshonorer ba parents nanga de senga qui que a changé niveau et il faut que bala ya za un peu responsable ba condition ba pesa que ba condition pour que amata abanda kaka kobima nanga na ndenge ya Nice. Après, donc si on a commis la zemi à partir de 6 mois il faut zemi bima maintenant ndima pour n'attaquer sous na choisir famille boy donc na quoi qui un peu rejeté il y a pas si qui kokoma pour na zaper mutu à chaque fois zemi zo bima et puis kozala na soif ya eloko nde kumba akamutu na mabe. Centre hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours. Le centre hospitalier Mosono. Situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère pour redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaouka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo. Boté, bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Et lobby sponsor Nabiso Jésus-Christ de Nazareth, lobby boye pa inangai ba union so na ba problème maladie na kopesa bino kimia. Na yango ngai na pesi sponsor na ngai mbote na lolenge a soutenir biso a pesi biso nyonso tozana ngo bosenga na baliko na ngo bakisi pema na bomoi. Na ba oyo bazana mala na ba hôpitaux ba kolukata ba respirer lolenge ya kolia ba misu ba na passe ba maladie kilikili mais biso tozali en bonne santé tozongisi kembo pe masanzoli na ba toujours que yazali suki sa ya ba sponsor tala lelo yo shiki mukadi mokili mobimba ba kolanda ye grâce ya sponsor nanga ba ne ba bolingo yo pa olingi akoma sponsor na yo belela ye ya koya na ye asengaka eloko moko te azaka sans condition aoyebi so te ke lamuka na minuit kende sala boye sambela kingani liaki likasu te ye pa na ye izali sans condition belela sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth akozala wana pona ko résoudre ba problème oyo zali nango. Mesdames, messieurs, je m'appelle Chic Mukadi, votre simple serviteur. Lelo nane sengo ya ko présenter pona bino derrière le masque émission oyo et ko font la peuple de Dieu misu émission oyo et ko pesa kimia na mabota émission oyo et ko y a en sorte que batba bimisa maye bombama à travers cette émission. Moi je bénis Dieu pour la initiative ya émission oyo. En tout cas, Chebiso Télévision toujours likolo. Mesdames, messieurs, je tiens à vous signaler que batu bandongolo misu ba balamuki balingi babebisa Chebiso Télévision réputation. Biso to na sponsor na biso abetaka. Bandeko botika chaîne oiza ya Nzambe botika ko bebisa réputation ya Chebiso Télévision. Bandeko bo pirata biloko na biso. Na bandi lelo za ya suka et je ferai en sorte que na bloquer ba chaîne na bino. Na pesi bino 48 heures bolongo la biloko na nga na ba chaîne na bino. Ezala na Facebook, ezala na TikTok, ezala na YouTube. Na ko frapper bino esprit to ke na justice.
on a comme a exploité ba œuvre nanga sans autorisation. En tout cas, nalembi mutema nangai na jui toming ya ko observer ya ko loba boko yo raté nde boko le mbongo ya masumu et c'est ne peut pas kanga bino to ke na bino na justice na comme na niveau lo makamba ndeko bolimbisa ngai sur na obetse bino mabaku. Je m'avais dit bonjour na invité mokola lelo. Papa. On va bien? Oui, je vais bien. Par D'accord. la grâce de Dieu. Ah, Dieu soit loué. Na sepeli po oboti courage ya koya koloba makambo yo komela yo. Na lingi oloba na biso bandeko ba otala biso oyo pe batala émission yo baluka koyeba nini zo komela yo. Tozo yoka yo. Ok, merci beaucoup. Nandenge bo accorder nga parole ya koleka sur le plateau pour partager ba problème naza nango papa. Merci beaucoup. Kombo nanga Bernice. Non non. Kombo te. Ok. Ok papa, liso nazali nango eza que nazalaki tango nakomaki na zemi nazalaki encore trop jeune na âge ya 14 ans. Mobali nanga sentaki nga tozalaki kotanga na ye école moko ti eye koarrive ke baparent baapprendre sango ya zemi nazalaki nango malgré nakashaki me bayaki koyeba kaka. Papa nde na oloba boye na famille nanga peut-être nakoma na ba problème po nakataki na classe na déshonorer ba parents nanga. Donc papa nanga azalaki vraiment déçu na musala et puis na fardeau oyo azalaki nango par rapport à l'église po papa nanga abandaki ko gérer bandi. Donc talaka pasteur oyo aza reconnu azo kamba bandimba mona siko mwana na ye ya mwasi ake ko dérouter pe na nini zemi. Bazwaki nga baki kotika nga epa bamobali oyo asentaki nga mobali na nga oyo tozalaka na ye e koarrive ke badifficulté ka nde ezalaka ya vie mpasi kovanda na basemeki nanu epuis na baage wana babokilo e consort nzambe ayaki kosunga mobali na nga asilisi classe abundi e ayaki kokoma joueur s'entraîner kaka. Donc abandé ko s'entraîner vu qu'elle n'a kiff de football abandé ko s'entraîner et akoni ko beta ba na balo ya kota ki nzamba ko sunga akoma ki une équipe moko songolo nde senga ki que a changé niveau et il faut ko bala ya za un peu responsable na bota ki peut déjà na équipe wana kotaki sera ba niveau ba mambu na bango kuna esengaki que ba condition ba pesaki ba condition o esengaki ya ndima pour que amata ndenge to bandaka koyoka mais o ngamo ko na vivre ba pesaki condition que pour kaye bana akoma na bambongo mituka ndenge to komaki ndenge to komi esengaki abanda kaka kobima nanga na ndenge ya Nice na ndenge liboso te na biso basi. Donc à part kobima nanga na ndenge ya Nice bapesaki lisusu condition que après donc soki nakomi na zemi à partir à 6 mois il faut zemi ebima. En tout cas, les Cambouanais dérangeaient qui les acquis facilité, ils acquis vraiment facilité. Ça m'avait vraiment dérangé, mais vu la difficulté, na biscuit to utaki na ndenge to mesana ki déjà. Et c'est un kana sungaye en fait na ndima. Pour na daki suna choite famille boy, donc na ko un peu rejeté. Na daki suna choite famille moko na tikala na ngweza ka mobile na ngana. Na belle famille. Na ki kondima proposition na ye et to koma ki kokende bongo. Ya pasi ya ki kokoma pour naza pe mutu à chaque fois bazemi ezobima et puis eza na bateau peut-être. S'il vous plaît, tokene malembe hein, tokene dossier malembe. Après
mobali na yako kenanga a convaincre yo ndenge nini on akendaki epanganga ba ABC ou ba ABC que il faut azwa ka na ndenge ya nus et puis soki mwana na bino bokozo sukazo zemi après 6 mois zemi longwe abandaki ndenge ni pour convaincre yo oyo kondima. Bon papa kande na uti koloba ke ezalaki vraiment facilité. Ezalaki vraiment facilité na boyaki étant que moi si étant que jeune fille na boyaki. Mais vu que mobali aza na ba stratégie na ye akoma ko convaincre nga ba mbongo et puis on a comme moi ba changement ba mamususu donc et ça qui kena za un peu emporté en fait. Okay. Na babiloko ya commerce ko sala donc pour attirer nga donc nazali sous na choité na mona kike oui aza bolingo na nga lingaka nga a promettre ki nga ba mambo ebele. OK. Mais siko lobi ki ande ko zo na ndenge ya sima zemi wana ko tandenge ni. Bon soki to pour que zemi ya soki na komi na ba période na biso ya basi nde peut-être ko sala na ndenge ya liboso na biso basi. OK. Soit ça libongo après et après ce qui résultat na et si OK que na kangami na za na zemi ndenge to ndimelaki après 6 mois après 6 mois zemi et okende. Mais non lo baboé. Donc je suis vraiment fatiguée na lembi na baye parce que donc to salango mingi. À peu près combien de zemi aussi longwe depuis bani makambo wana? Donc, si je ne me trompe pas, donc, la sincérité, a changé. Donc, déjà 15 enfants. 15 enfants, oyo bolongo les amis. Bana on bakenda wa pa ebisa ko ke bana basekenda osani. Bon. Zemi ngo ilonga ndenge nini? Apesa ko kisi? Non. To iza karabuye. Apesa kange lo côté. Na sala rappel lo côté. Bon, au surtout kaka, moi fièvre, au ça la moi fièvre, vraiment la douleur à mikie, et puis au surtout ka zeme bimi. OK. Et bimi on ni m'appelle moi. Oui, et bimi. OK, on appelle hôpital. Bon, quand qu'il y a un hôpital, mais ça déjà trop tard, encore bimi, donc on est tout monde à ça qui a avortement forcé, à me faire qui donc et ça la ma bon au kaka. OK. Bon. C'est que réaction ils arani dans mon là qui au commune a de 0, bani de 1 ti 15 enfants, bana ba obima. Tant bien comment on normal tout et ça la passe. Bon cause à la maman na mutema ki bo maman parfois et bandaki ko sala passe mais soki na tali na moment na temps na bandaki ko tala sko auto koma kinango parfois na koma komona ngo un peu normal mais na mutema soki action ne zo sala ça me faisait vraiment mal. Donc c'est un peu ça. Donc on a trouvé qu'il y a un cas normal. Na combien comment on a normal. Si on a mon moko né ane kokufa wana bano gagner combien? Si on est mon moko on a les fausses couches moko. Bano gagner combien? Mbala ndo iso ke bano gagner nini? Bon on pas nous gagner on est ngoza ina nguma zo bimisa mbongo à travers balé ezaki lo lenge nini bano ko gagner mbongo. Bon ezalaki bon ayebisaki ngai te eloko nini ebandaki kobimisa mbongo mais ayebisaki ngai juste que ezo facilité en fait que à perdre te babiloko oh bapesaki ye comme bandaku et puis bamituka c'était un peu ça mais koyebisa ngai eloko nini ebimisaka mbongo atikaka koyebisa ngai te. Sikoyo lelo yo ondimi koloba makambo wana na télévision et ye est-ce que quoi avaler yango? Et si kaza si peut-être azu opportunité en Hollande biso ayebi yemoko au fond de son cœur ayebi nini na olobela. OK. Siko na ningo la caméra olobela yi makambo. Okoyelelo yo bongoli motema ondimi kotika makambo yango ondimeli Christ. Siko ye azana na monde wana. Makam message ni ko pesa et to pe ko bani ba ndeko peut ba se retrouver na même makam na yo à travers cette émission ou le pela bango. Conseil na ko pesa eza tarte ya ko zonga na makolo nzambe Yesu azana ka pona oyamba biso bata masumu
ezalaki oyo tobandaki komona nde esengaki tosadore na kati ya bamambo wana me eza na ontard te akoki kotika na ye abandone apesi bomoi ne mpa nzambe eza difficile te nzambe apesa ye condition te akoboya ye pe te mpona bandeko oyo baolanda nga lelo ndeko vie eza moko nzambe aza mpona biso nyonso biloko nyonso tokomona na se ya mokili asalaki yango kaka mpona biso diable nde peut-être azoluka koderoute kokosa biso kotrompe biso na babiloko mosusu tomona nde etike eza ya biso te eza ya ye biso nde tosengaka ye porke akonditionnaka biso babiloko moko oyo emema biso peut-être na liwa. Voilà, avant nazo ntilo maloba na ota caméra ina ota la caméra oyo. Alors bandeko ba bolingo boyoki maye ndeko na biso ya mwasi alobi par rapport ya monde oyo bakotaki ye na mobali na ye, ça veut dire qu'abeti lisolo na ye à l'époque ba pesaki ye zemi et pas mobali na ye, c'est à dire que la famille bakendaki kotika ye et pas ba mobali parce que yokisaki famille soni ya koyeba ete kozwa zemi ya mobali mususu par rapport à conseil nde papa akuninga kokolisa mwana na ye azo kanisa ke mwana ko éducation malamu akoza la fierté ya famille kasi akendaki kozwa zemi na yango papa na ye ajujaki bon kokende kotika ye papa mobali ntango batiki ye famille ya mobali bazalaki na bozwi oyo ye azalaki kovivre nango te epai na bango et badifficulté elekaki tellement énorme nde mobali na azwaki likanisi ya kokende koluka kisi kosiba kisi po azalaki joueur na kokende koluka kisi wana akei et ça dit que bayambi ye pe kuna bapesi bacondition bapesaki ye ya chaque 6 mois et c'est une mois sinon c'est l'avortement ya zemi alors koluka koyeba na mozindo et ça dit que ndeko na biso ya mwasi à perdre plus de 15 enfants oyo asali ba fausse couche pona nini po ba accroître mbongo na bango azwa succès azwa élévation binomo boyebi ke sous diable apesi na loboko ya mwasi abotolaka na loboko ya mobali le banoki ko manipuler ye ko utiliser ye po akotisa mbongo na bakisi na ye kena ekozwa alors condition ezalaki alekisaka bana ba grossesse ya 6 mois ainsi akushaka ne à travers nus boyebi ke à travers nus ezali porte d'entrée oyo ba de façon ce culte ba utilisera mingi pona ko détruire vie ya bana nzambe ko sala misala parce que c'est nzela oyo pekisami nzela malamu te kasi diable ya komisa nzela malamu pona à travers news bato to yoka kolbake nkuna ezali place wapi étoile ya moto vanda donc ce qui te comprendre ndeko na biso ya mobali amana ko utiliser étoile ya mwasi na yepo aselango kisi ainsi que ses enfants oyo bana ko bota ko sala baba fausse couche pour que a matisa succès ainsi que mbongo. Alors ndeko na biso ya mwasi alobi alembi viwana ya kobomaka bana na ye plus de 15 enfants c'est beaucoup. Alors elle a pris une décision de tout abandonner et de venir vers Christ, raison pour laquelle ayaki komona biso et les hommes de Dieu vont prier pour elle ba osela oleka na délivrance pour que makamunyonso asalaki wana e ba kokende na mai binomo boyebi que epai na biso ba chrétien notre Seigneur Jésus-Christ y a la grandeur ya lisumuté. Il suffit on dit mapé kotika akolimbisa yo sans problème parce que yé moko akufaki na ekulusu pona masumu na biso et quelque part makamu oyo comme linde ko na biso ya mwasi et pe sa biso mayele biso ba etwana na monde ngo biso ba oyo tolingi na nzela ya mabe nzela ya ba gris nzela ya bikota kota ko sacrifier bana pe ko boma ça veut dire que ezala enseignement ezala exemple pona ba biso to ba bino bandeko oyo toza kondimela Seigneur Jésus-Christ ba lolenge ni diable a joué pour détruire ba vie ya bana nzambe. Alors na kosenga pe da bandeko bazala prudent bazala trop prudent parce que le diable ne vient que pour voler, dérober puis gorger et le diable vient pour détruire vie ya bana nzambe et surtout que soit monique moi nzambe on a une étoile parce que dans monde mulili ba kaptaka mutu o a une étoile et au komona que na ba lien en famille et ba camarade entourage ba koya pona ko bebisa étoile o nzambe a tie kati ya mwana nzambe na yango biso peuple de Dieu to fongola miso pour que
tokoisama na ba erreur ndeko na biso ya mwasi akoisami na ngote. Et heureusement que il y a encore le temps à se repentir, si noter et to yebi place diable à soukaka alinga yebi saye en tout cas na la bosenga ya mwasi na yo. Et après qu'on lekisaye, le même diable a relocapé à lekisa son homme, parce que c'est lui le chef, parce que tant qu'on a ça wana et souka ba zape na bosenga na ye. Voilà, c'était ça en fait l'idée générale. Il y a Oyoapinde qu'on a biso ayaki à travers notre émission Derrière le masque pour aïba ko dévoiler, ko dénoncer diable. Alors je bénis tout le monde, mais avant de clôturer l'émission Mkola Lelo, laissons-nous nous à travers Makamunyo Soyo. Laissons-nous nous. Na turi na kati ya histoire na nga moko eza kaka ke kozala na soif ya eloko nde ekumbaka mutu na mabe, to kozala influencé na eloko moko boye oyo eza ke Nzambe atiango kaka mpo na yo. Mais yo moni ke temps ezoke malembe donc nga moko penza na tirer les sommes makati mbele ero na bana na yebite na nga nazala na combien d'enfants ata soki sur 15 te, mais parfois mbele nazala bana na maboko. Voilà. Alors mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission d'aujourd'hui Derrière le masque. Comme je venais de dire tantôt que esengeli biso bana Nzambe tozwa mulimo ya discernement tofungola miso, parce que le diable il est en train de détruire azana kati ya kokosa peuple de Dieu. Et c'est que motonyo sabotama na ye na ilo kwango, c'est vrai que Nzambe akela biso asa pesa biso. C'est à nous maintenant de le mettre en pratique pour que tu yeba ko vivre malamu et ko yeba kozwa autorité sur nos vies. Tozwa une décision tala lelo maman a eu décision ya kotika d'abandonner le tout pour aller vers Christ. Alors moi je bénis Dieu. Je pense que cette émission a été une émission il y a conscientiser batebele ou merci à vous aussi d'être venu. Il y a une émission d'abisso ko dévoiler maekomaki et sengeli ba les canaux de délivrance, et je vous dis un grand merci. Un grand merci naba opi balinga kabisote. Je vous aime aussi. Un grand merci à tous nos abonnés. S'il vous plaît, c'est un peu de partager cette émission. C'est pas une émission de vous regardez, vous abandonnez. Il faut partager. On va découvrir une émission Derrière le masque. Merci Nabino Bazoraton y a partager l'émission Nabiso. Bino ba bo yiba rabiso botika ko yiba, parce que je vous donne 48 heures. Dans plus ou moins 48 heures, ceux qui n'ont moni mouton la vidéo en ligne, soit sur Facebook, ou YouTube, TikTok, on a reporté bino la justice et puis beaucoup dédommager biso. Je vous dis la vérité, mais avant là comme on a niveau on a petit bino chance, il y a bolongo la vidéo on a nyonso bino ba beaucoup exploiter yango, parce que na yebi moko parce que je connais YouTube très bien. Voilà. Donc ceux qui Seigneur na biso azongité notre sponsor Jésus-Christ a été tout coup, mais n'oubliez pas surtout que nous visiter orphelinat Nabiso Bravo Jésus. Ils ont mis la commune à Matete quartier Viaza numéro 27A. Wapi Isika orphelinat il y a Papa Chic Moukadi. Ils ont mis, en tout cas que Dieu vous bénisse. Mais Bobé contactez maman Lydie, c'est elle désormais qui va s'occuper de l'orphelinat, et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Centre hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours. Le centre hospitalier Mosono, situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien
bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère pour redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaouka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo.